Mbote na babone na biso balandi ya Océan du Congo, mbote na bino ba fidèle abonné ba onyo so ba sepela kolanda chaîne na bango oyo bomba kabongo bo vérité te yango abimisa kabongo bo solo wa kundo la place mabe boatami chaîne na bino oboninga ka Océan du Congo eza bongo ya bino kabu ya l'homme puissant onde na lolo baboyeba nga na simabili malelo boyebinga lelo na boso ya caméra et ba bonne guérison na maman Océan na rozapenda ta mingi te na ndiko nanga o tout ça na plateau to kolobela kaka 3 points ya makasi o ezali ko ningisa mboka na biso eza bongo Kabuya na yambi ya bino mwana mboka molobeli mobundeli ya mboka na biso Hervé Matata waza bongo communicateur ya SID ndeko so tozali loba moko ni nazali ko ba bo fungoli nga déjà caméra na pousse na déjà pemena mbote ndeko Hervé Matata mbote ndeko na ngai ndeko Kabuya vraiment donc na sepeli ko mona yo na moni ko migaya Kabuya. Merci beaucoup mobundeli ya mboka pe molobeli ndeko Hervé Matata to simba bongo oyo ezali ko sala passe mingi na Congo souffrance na Congo misale ezate mais to moni bongo ndeko o ba nommé vice-gouverneur général Jekoko Mulumba ko panza ba mama na balabala batala te ba pesi bango esika ya koteka na mte pona leloko wana nyinyo ko koloba est-ce que ça lui ko bongisa mboka to ko zonga sous peuple congolais na souffrance ndeko omoni Jekoko na ebité ya pona ane wana donc na ane place akendaka na ane wana do ba bete mabea c'est-à-dire ndeko Jekoko le msumu to esala bien te mama problème oui ndeko musuta le mususu mutu ezo sala bien te na lobi ntango mususu. Donc il faut ndeko aeba ke Congo ezana pasi. Kinshasa principalement bato vivaka na biteke. Bato nyonso ba koma commerce, il y a pas de boulot. Ba maman de ba koma ko simba mabota. Papa, yo ko zana mutema humanisme ezate. Ni humanisme ezate, mais je crois que tango azaki na opposition, anoke sunga ba maman na tango kabila ti. Anoke na baba wenze, c'est quoi ma yela ngwe changer les sous. Donc le roi du pouvoir epesi maseke et puis akomi konyoko na ba maman. Ba wenze wana zomona wana ebikisaka mabota zomona mabota ebele zo vivre na ba wenze donc bandeko na biso soki batekite ba mama so batekite ba kosala wapi musala ezate batata bazaka ba chômeur musala ezaka pa imote ba mama ko lesa ndako bani tango benga na bango wana sima nango Jekoko ayesu na kingabwa bana kingabwa Jekoko so wa yesu na kingabwa ko sabino wana na yesu bino so voter se ko za zoba. Mais eza mabete ça peut pour sécuriser abatu ko sécurité batu ko abatu batongi babiloko wote papa bakabosa na Kinshasa ezebele bakabosa na Kinshasa ezebele yo bandi oyaka baba mama za bozonga si opanzi batu non bakabosa na Kinshasa ezebele solo ebima na Kinshasa Jekoko ayo ko ngote ba fulo ba poubelle za na kata Kinshasa ayo ko ngote asali ni ponango embouteillage Jekoko mona ngote difficulté de transport chauffeur azo matsa prix ndenge ne amona ngote to biloko ezo matana bazando wana bazomona ngo Jekoko amona ngote mama basala Kinshasa bele tika ba mama à l'aise oyaki wana pona ba mama te tika ba mama te ka à l'aise ozali politicien na IDP c'est pour les bolba sur le peuple d'abord oyo koma nango slogan et koma nango slogan ah soki penoza mutu pena utayo Jekoko no yo na IDP sana o uti na ba peuple do ça ba transhumance c'est belle. Si ma personne au pouvoir, c'est parce que vous avez un cousin de Tshisekedi. Ndeko tika ba Congolais libre. Tika ba ngobateka bisika ba zwami bateka baza libre ya koteka. Ben ndio ba oteka batina ba bazando wana o benga na bango. To ba warane surtout wana benga na bango. Tika ba Congolais libre, mabotande et vivre na ba wenze. So tekite na Congo liati. Tolobela bongo makambo onde ko Willy Mishiki oto yebi alobaki soki papa Kisekedi nenga ke soki azongi bakati ya loboko meto wuti ko mona ye abimi su na scène muto abungaki alobi ke peuple congolais soko moni bazu bunagana elingi ko loba te ke botele mabobunda to bimi kata te po Congo eza munene pona liloba ndeko Willy Mishiki etake yo mobundeli ya Congo ti bana za Rwanda un bon congolais jamais akoza akoloba ke bakata mboka tala idée tala alobi Congo eza munene yango te mutiko ko sala ke peuple congolais ye loba na Willy Mishiki boye soki ye alinga sakana komba Lumumba soka alinga sakana komba ya Kimbangu asakana komba ya peuple ye ameka okata mboka yeko na Kongo za mboka te donc Willy Mishiki alobaki bazwa parti ya mabele tokoteka ata centimètre te lokola ya azoluka pouvoir lokola ya azuka makambo bele azwa pouvoir na malembe apesa pouvoir mais Congo etika oteka mate Willy Mishiki oza muto a porter plainte comment va kotika muta boy constitution telemeni muto koteka centimètre na mabele Congo a sala haute trahison contre la nation so mais comment ya aloba pas à libre batiki ya libre que azo pesa de complot ya koteka Congo ce que les commissions ya mbogo wa Congo mais c'est Willy Mishiki keba na yo Congo ekabana tam koloboko te ekotika la kokabwana te parce que
mboka oyo eza héritage ya bakoko eza don béni dédié ata esika mo tokabango te soki yo bino bokoleka biso est ce que motu mpe politicien eloko nini otikela génération future parce que babi développement durable tolégué oyo tobomba oyo toza nango mpo na génération future soki oyo ya biso mabele toza est ce que wili mishiki ta matrasaka congo ye abotamaka c'est quel genre de politicien donc bato bakomi mandia ya poste aluka tayi na mboka na constitution epekisi moto nyonso oyo akutele oyo akoluka bateka ata portion ya mabele ya congo asali autre raison contre la nation aluka esika oteka aza esika oteka te na kati ya congo etekama te enungunungu ezali koleka lisolo ya foto esali bongo succès na mboka na biso na temps oyo ndeko na biso CG de Voice Kitoko Augustin Kabuya et puis Shada balobi bongo ba opposant o bayaka na moi kolobela peuple na butu bakenda na bango kutana na bato bazoboma peuple yo etaki mobundeli po na foto ane loko niyo koloba po bayimboka o ba peuple bapesa ki bino confiance moko bakomi kolongola confiance na bango epai na bino po par rapport ya photo bamonaki yo etaki molobe nini ko koloba po na photo wana ndeko bato batanga nchiki te mtu balobango batanga classe te nde balokoloba makambo ebele kata photo wana omoni au-delà de tout toza ba congolais hein au-delà de tout ba congolais photo wana eza dialogue te eza eloko moko te eza kolia exemple te eza NDI Martin Fayulu tanga ke poto asali conférence liboso bata NDI point de presse liboso bata NDI bayambaki bonaki yango na babilili ezali organisation ba pays oyo démocratique ezalaka nango bandakala bakendango déjà bandakala eza lelo te bakendango bandakala po il faut totombola la démocratie parce que ba parti politique de ezali beaucoup ya kotombola la démocratie na kati ya Congo ils sont organisés par ba américains bakendaka na bango eza makambo ya dialogue te makambo na zoloba na yo ezali vérifiable que ça soit récupération politique ou bien surtout et tali bisoté c'est bon Martin Fayulu a na IDPC c'est ba yibi au pouvoir hein to sala ba yibi au pouvoir et au na bango na ndenge cadre politique ils cadre politique te ils ont prouvé que démocratie biso to roya nango et l'équipe makasa ta ba yibi au pouvoir mais vous avez un droit même chose à la bonne photo vous avez un droit puis vous allez ensemble le secrétaire général des postes qui sont yé mon côté ana ba benga ba secrétaire général nyonso ba secrétaire généraux nyonso mais oh ils ont circulé mon ali bongo za ndeko de Voice Kitoko oui de Voice Kitoko za parce que biso ba tia biso aka pour ba lobela Augustin Kabuya te minike mamu pepe ba lobela ngote ba lobela de Voice Kitoko parce que biso fo tia biso ka parce que ba bike tona ka ya malamu mais bande ko ba congolais biso so bozwami boye ba politique wana eza makambu ya dialogue te eza makambu to vendre sika marote ezali organisation internationale NDI de babenga rabat surtout bakena ba secrétaire général bakena wana mais c'est Blanchard azaki wana Blanchard Mongomba azalaki wana nouvelle azalaki wana de Voice Kitoko azalaki wana ba parti belé ba secrétaire général na azalaki bakabange numi bana bazalaki wana eza makambo te ya makambo ya ni eza makambo kotombola démocratie na kati ya Congo autrefois photo mona makambo ndenge mususu eza photo te ya comparer na photo Tshisekedi na Kagame photo où tu n'as pas le loba trop né ngwa mais bino bozo boya ba photo bon ya bino neni bozo ko bon instant to ata bakangi photo bon ça va qu'est-ce que to salini mais bon ndeko Tshisekedi bozo ko boya ya yende siko eza mabe yo so mona Volodymyr nani Zelensky akanga photo na Poutine ma vande sika ma baduka nga photo na bato bakufi na Ukraine bozo saka na bato boye ndeko donc lelo hotelemeli Kagame lelo boye après 24 heures oyo kanga photo na Kagame bomeli masanga bolie ba moi sinon pena ndeko na mona okala bayambani ce n'est pas normal ça c'est marché likola bibembe ya Congo photo ngo ça polémique ngu ya ngwana photo ekolo ba makasi ya ngwana Augustin Kabuya qu'est-ce qu'il y a à voir na biso eloko ya te il est peste otika so na ntimu kolo soya il est peste otika ko so na ntimu kolo soya message à général Kasongo oyo ningisi bongo pimboka wa lobi bongo lobi oyo koloba sécurité za na Congo ba kokanga et puis oyo a TP couvre-feu bongo ko banda 10 centimes âge à 35 ans état que bino ba peuple congolais nini ko koloba pour la ndeko Kasongo il faut aller ko la théorie des organisations il faut aller ko la théorie des organisations vanilongo yo zo mona makambo est-ce que primaire et marabo primaire et bimbo yesko a s'appuyer na nini pour le bagazari ndeko Hervé Matata Poutine o mi benga Poutine Kasongo face à nini il faut aller ko la théorie d'organisation oh azo kamba la pulusu ya Congo il faut aller ba makambo wana papa nous avons des organisations paramilitaires. Autre bengara, baba bureau de banani tout ça organisation paramilitaire, baba informateur. Basali.
Sans qu'une information outil luko vérifier yango. Yo les gars TV toi intimider ba toi intimider couvre fait bandi. Oh le ben secrétaire ba kangai. Oh le ba Rwanda ba le ba Rwanda. E bi ba kamele kana Rwanda. Na Rwanda so kitina aéroport à Rwanda. Na bité so kenda ngana kenda de Rwanda. So ko si Rwanda bo na kati aéroport à Rwanda omona eloko liboso. Chauffeur na so memoza aner. Chauffeur na so memoza na kati Rwanda aner. Et si ko so Rwanda ba nyoso ba olandela yo. Ba ko landela yo. Ba nazolo ba na makambo za solo ba ko landela yo. C'est ça la sécurité. Sécurité à moi quand on dit il faut la fond mais tu n'y amené alors que mutaka akanga mutu alinga tibide nani papa ngonga mutu azwaka mbongo na kati ya Kongo za butu ah oteki pena moyo mona ngote oluki pe mona ngote yo 18h c'est le problème de transport au couvre-feu problème de transport poto yaka bandako 22h 23h outi pena bo transport ya passe embouteillage ba tout ce que ya résoudre le problème wana ah tala non makambo ba roulage bazozwa mbongo na nzela bazozo ba roulage bazwa soda koma ko somba teni policier asomba teni na botini ye moko so aza munene atiki ngo bon so aza muke assurance encore azu botini asomi botini ba pesa ba dotaka te banga ba dotation ya bateni ba policier azolo bela ngote ba policier journalier ba komi nakatsa kumba salaka ba mifuta l'état yebi bango te a salaire te tracasserie de futa bango est-ce que makamana résoudre il y a tant de problèmes nakatsa la police il faut que ça makambe belé mais ce que yazo même abiso na logique oyo ya intimidation ndeko nana mawa bandeko wana mutangi na mabaka na lunda bakoteli batu na bandako na quartier to awa ba policier ba ye na bato baza na ya les a ko prouver OK no inde ba pese information place wana bandeko boyoki prochainement pocha ba moyen de transport kabuya tambola to kokitana ndeko Hervé azobenga bongo Poutine d'Afrique to koya na ye pona kotala bandeko o ba kotela ki bango pa ba kuluna me kasi l'état ba kota ba kuluna ba kotina la police baza na teni ba ye wana na police ba kuluna ba koti wana ba yibi bato aza na veni na ngai aza wana na koke na pese information genre makambo zembele lieba que insécurité lorsque combat l'insécurité c'est que l'insécurité peut faire mater sous ma casse donc lorsque on était en train de chercher à combattre l'insécurité mater ma casse si quoi bato ba bomana kwa mutu wana pona kaso mwezani ils mwana muteke na conflit eteki ah papa tika lokuta wana lokuta bato ba yana bangombe na tango kabia bato yana bangombe bakenda tala l'état azozongo légèreté ndeko muzuta uti okende kuna bola moni bino mo ba figure ya bato wana o ba lobe ba kuma mabeli na makasi insécurité ba komeli bino na aner na nouveau ubangi ba lobi ke ba Rwanda ba koti na kati ya mboka ba ngozo mona ka ba fantir c'est que ça complètement ba koti na niveau 100 trafic ba koti na wana luozi na ba Congo wana na Mbanzangungu ba ba kangi mboka mo batumbi mboka ba kangi bato ba tiona muto porté disparu il est le porté disparu bazolo bango te awa na kwa mutu plus proche à Kinshasa makambeleki awa est-ce congolais pena oyo est-ce congolais ko wele mabele congolais pena vandi bo aweli mabele na non biso to bien après l'indépendance peuple congolais surtout d'abord banana peuple nomade ba to so ke tikala bisika batikala bazo mboka na bango muyaka ya ko wele mabele na mutekete muyaka na kwangu awa na kwangu ayebi très bien sikoyo bango ba Rwandais ba ye ko yeba ke ba congolais ba teke ba ya koya ba se servir na histoire wana ba se greffer na histoire wana ba congolais ba teke ba ya koya nde ba ye ba pesi identité ba teke papa na ngai ba za ba Rwandais o ba ki kene ba katra machine de comme na Mindukia il y a des policiers morts là-bas ba to ba kufi belé siko eloko wana ka songa mona lokwa théâtre donc ye pona ye koleka na TV ko ye mo ka utolo bana top kungwa ba pesa ka $20,000 par an. Akamba sécurité c'est $20,000 na kati Kinshasa pe na sécurité ko ata yo moko soki nga zaki yena nga démissionner parce que bo tchana ba moyen de border bo pesa ba moyen te ya kamba sécurité donc nga pona yena ko démissionner nga parce que bon pesa ya sécurité ezala raté budget alloué pour na sécurité Kinshasa $20,000 ya ko saka na mboka papa na Olanda ka na top goma ko na top goma donc c'est un peu ça donc ba ko saka na mboka ko saka la police est comme cop muta kota policier na cop bazwi ba yela mbongo pa pesi na kotsanga bo ni re ya yebi eloko yebi azate yemba mwa comme policier papa kaso ngofa bongusana makambe bele organisation na kati ya police atika o mwambuye biso mwana mboka na soki message ndeko moko boye merci kaso ngatika la mwambuye biso na zine message ndeko moko boye alobi lelo soki Vital Kamerhe etaki aza mutamayele anzimi bon ko ya ko pesa maboko pa président basanga na pour que bata musambuka etaki yo ko ekoloba esa mate waya
Camère, c'est un voleur. C'est vrai. Oui, c'est un voleur. Dossier de Boutaï Bambou, et Banate, bon, Kenda, et Banate, si Bango soit bien venu Bolo Cabo. Mais Vitel Camère Azamaël. C'est un voleur, Azamaël était à Moïbi. Lorsque l'intelligence, c'est comme ça la pona Moïbi, et ça soit intelligence, c'est Azamoïbi. Dès que Camère, Bolo Tangote, il fallait le rose à la Moïbi. Jamais. Jamais. Dès que Camère, c'est un voleur. Vraiment un voleur. Au monde, il y a la biscuit à Woutiwana, Yewana Moïbi, Camère. Il Mboka déjà elingani mboka ezala posa souté ya makambwana mboka ezala posa bato bazala mayele bazala buanya ya bosolo président Eli oui président Eli aza moto oyo mais babi pe président Eli azoke beta ba concert libanda toi dans tes papa oui to changer politique idp sikoyo akatsa lokola politique ya opposition ezala ko tumba bandaka batu ko buka bandaka batu ko sala boko beta batu biso changer ce politique et l'axibino qui est congolais comme yo somma mayele pour une organisation Congo. Donc conférence avant que tu faut payer ça. Et la conférence c'est l'intelligence est payable. Et c'est l'intelligence payable. Comme bon on est au Kende besoin. Mbongo wana et comme ça l'organisation na biso l'opposition. To ça l'élection en face à batu oto yiba mbongo na mboka. Biso pe photos na mbongo. Photos ça santé financière na ndenge na biso ya mayele. Biso yiba raté. To ça na ndenge na biso ya mayele. Mais bango ça santé financière na mbongo mboka. So biso doit préparer pour l'élection bandenge na biso. Bande ko wana moni ba futa mbongo. Ce sont des Congolais. Babité moto yeyo to laksi bango ke on peut batu ba somba fai ba somba mbongo. Ba zo somba mayele ya président. Mayele ba za posa ba yoka e ba biesili. Na émission tango ba place mais ça son inter. Attends ba place taille. Classe assez. Bande ko boyo ke ça qui na mbamba solo bi ba to commencer na message pas que conférence de presse solo faut payer ça. Ça solo ndeko yoka ngo classe assez $50. Classe moyenne, ça $50. Classe à l'école VIP, $400. Ya solo. Babi esili. Babi esili. Et ça la manote, on dit que ba ndele ke ça la manote. Fayula la savon que na zaka président na kati ya Congo te, na président Tiliba, libanda. Donc des aboyé Canada yo ka Fayulu. Hein? Oh na yoki batu balo ba ke non nzembo mwa yemi Congo. Congo ne ba président ya commune musicien. Non. Nzembo eza patriotique. Mboka eza mboka ya biso. Malobo ndeko tabule ya lobana kati nzembo wana mtu aboya mwazana. Eza nzembo ya ba Congolais. Et puis nzembo wana il faut toyemba yango kaka poza nzembo ya ba Congolais. Président il a créé dimension likolo, akei ko zongisa ba Congolais. Bayeba ke bokenda libanda mboka ba mboko bovanda oyo, eza ba mboka na bino te. Ba mboko ya bino botiki kuna Congo. Il faut bo se soucier kanango jour et nuit. Moussa président il a ça libanda ba bien. Président il a accueilli pas batoyo balinga raté ake ko singa maboko na États-Unis wa pesa ka bongo bo continent ba président ya biso ya Afrique yango ya ke ko singa ah yo tala na aksa bo continent ka merci loko comprendre non merci mais ngai ce qu'on a biso boye président Elis ko akei ake ko singa maboko oui ou non nazo biso oui on a pesa na kati ça oui ça sonia kati ya tabute bande ko yoki ça tabute les Américains sont là c'est jusque là la preuve pour on pesa ba continent la plus puissante au monde des États-Unis donc ça un problème te ko pesa ma bo continent uta na mboka bokonzi uta ba complicité na ba américain wa ba congolais so ba boye États-Unis o biso to fotaka na Congo ne ba bimisaka te ba bimisaka o ba américain ba telemelaka te so congolais telemi ya na kati ya Congo américain o to sa congolais do yango wana dignité wana to lukango président il y a au-delà ya makambo lo banangana président il y a kei ake ko telemi na bokaboli ya Congo parce qu'il y a des américains oyo bazali pour na balkanisation ba pour balkanisation ya Congo bazali notamment par républicain belle bazana kati na ngambwana mais président Eli Martin Fayulu accueilli ce kota na bato ba boya ka Congo kabwana ozomona azo tala travail ya Congolais accueilli non mboka wana ko kabwana te pourquoi bino bokenda ka pa ba Rwandais Ougandais Burundi bokenda wazoka bokongo na biso ndinga moyibi te botika ba ngambwana biso ba kolobor kwede te ne bakino balobaka biso ba kolobor boya chez biso mo ba kolobor to so na bino malamu on botangisa makila tanga les souté pardon makila et si la wana il faut to so na bino malamu nous sommes obligés de coopérer de vivre ensemble mais président il a bêti Kagame coup de tête de ali koloko pour Kagame ndazana mobola Rwanda comme premier pays producteur il y a or il y a coltan na miracle ni pour Rwanda ye ngombe kaka na hôtel 1000 collines ici budget à Rwanda 50% et où t'as na katia Congo t'as degré t'as niveau 50% où t'as na katia Congo président il a dit non assez non non to kamata to kamba autrement boya bozwa makambu
Biso peut tous aller bien. Nos peuples peut se retrouver, bien peut se retrouver. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Au lieu qu'il y ait pas qu'il y a virus, on va attaquer un mot. On va passer bloc pétrolier, il faut pas quatre avazam, on va bomber Anyama. On va bomber Anyama. Surtout, est-ce que Monsieur Antoine Félix, est-ce qu'on doit comprendre pendant que oh babengani tourisme et ça na mbongo na kati ya mais moi na mboka bongo pe soki mboka ke bino pe ba opposer boza pe na fait pour boza ko makamba bongo mais bino bozo discuter pe ka na mbapona bozo mona te ke bino pe boza pe to beta makolo mibale beta gauche na droite bozo bale na gauche kanyi ya droite pesi yango wana to beta makolo mibale et ça te makambolo bananga ke te maponomi yango ne pesa mokonzi ya malamu to tika pe maponomi te Namboka eza occupé. Soki eza occupé, to ebisi bino keno to keno na makaponomi wana. Soki asa to mema na suka. Bolingi si c'est azo avantage du na biso. Aba que voilà opposition eza prêté. Moni akelo bon na France 24. Opposition a prêté élection. On eza une manière au sein dialogue. On te élection opposition après. Olalo bakengana na mbongo pesa cette élection te. Alors que opposition a prêté. Ya va dans opposition. Avant de préparer l'opposition déjà se prépare. Mais à où t'as l'opposition? Ah papa ça l'opposition tu sais que tu vas ça. Monsieur ça bolo tu sais que ça bolo quoi. Bolo ko liya kota. Je sais bolo kwa makala. Je sais bolo kwa makala na LD. L'époque on a LD dans sa classe en 2015. Le 19 janvier 2015. Na kebeta makala. Mukolo peuple tomboka bi non. Kabila c'est trop doublé au triplé mandaté. Na sala bolo kwa makala. Il y a ça bolo quoi. Bien que poto diaspora sandwich shawarma bani tout boy yo moko yebi makambo eleka. Merci bana mboka na baki na kozoa étape nza belé te ko bongo na suka émission na biso et message fort na oni ne ko pesa ba imboka et puis numéro de téléphone ba ono so ba robenga yo na pokwa lo ba rolanda émission ali. Ndeko bandeko na nyo so to bwana poto boti komba. Ngapela na mo bien bino bo ande olanda ba débat mo ba ko te RV wana azasuna combattre onete te RV matata c'est un guerrier azaka na katsa komba na to suis pouvoir te boti ka ba lo yengi wana. Oh abete la bino masolo ke Hervé matata te ko solana ete boy dieta na problème na oti na problème na oti yo zwa o changa na o blokanga te na problème na oti dieta ngana na problème na oti na problème mutu te ngana bunda kumba ngana ndenge na yebeli o diaboliza ba mama faden ba yamba ngate o diaboliza ba mama mafolo bana tuba ba te ngai te ngana problème te na problème te o meza se moko biso na terrain bino liba libanda bocha mene de la partie numéro na nga ya komba yango po makama $20,000 eleki ka boya eleka te chango alexango te nabi non et non eleka te chango sala mama na paga yawa député faut rendre biso compte bazong ça va diminuer bango salaire pour vieux zonga normal parce que eza makambo yo il faut ça mande bongo il faut ça la mabongo il faut ba député ba zonga sima bazui $7,000 batiki mbongo ke ekota na mboka pour na peuple total bien parce que ça campagne le awa ba mouvement citoyen est le 10 bagareza faut que tinda ba faire des semaines bunda bitumba ba comme ba poltron mabume vimi bango ba bunda te bana ba kekuna ba bunda le côté bunagana na maboka ba kwande ba banda ma yolela papa il faut tout tinda ba na makasi na marche wana to tinda ba na makasi ba ke bunda bitumba de oya abundisa biso oya ameka abundisa biso na marche to sala wana seke ye aza Rwanda seke aza Rwanda kasongo oya abundisa biso aza Rwanda il faut eba ke oya abundisa biso na Rwanda deuxièmement il faut Monisco atika na mboka o bolonga makambo Monisco akende te jilombo alinga ibe élection alingi Monisco ezala te alingi makambo ezala te na monika abomona makambo lokal te makambo wana bolongo na makambo Monisco elongo te elongo te Monisco fazala po ba kit électoraux ekitambolaka na ba vieux Monisco na ba moyen de transport Monisco faut bazala Monisco fazala siko yo benga na Monisco benga ba Tanzanien ba Kenyan ba linta Mzee Laurent Désiré Kabila tanga mona ke ba wande ba takeliso ke benga ba Zimbabwe ba Namibie tozo solution et puis Tanzanie plus grave Tanzania lo ba ke na koya ko bunda bitumba te na yelo kwa force tampon na telemi na katikati côté bo ça na makana ngenga bino bo et là c'est le fait organisé. Et pourtant bon ça biso et puis ba ndima ke o Kenya Chilomba kosino ba opinion internationale Chilomba koshango na France 24 oh ba Kenyan ba kota na Bunagana asa ba kota na Bunagana ba kota na Ichasa ba kota na kata Ichasa akosi na ya kosa kana kaka na likamba lo ba vérité ka simple muto baro ate yo kosa papa makambo lo bana TV wana au coup d'état zate ba yo pena faut pour l'élection muta sala coup d'état te muta ko ba simbo na nzota o pour la élection ou vandi mupanzi
mutu asala coup d'état te biso toza bacriminel te toa bato oyo tobundisa bituma te biso mpona pe na kati ya congo nde kaka ozwaki bokonzi na moyibi na élection ya moyibi nde biso mpe sikoyo mpe il faut tosalisa élection il faut longola élection tosali bandeko nyonso batala ngai numéro eza moko plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 aux huiles résistants Hervé Matata le Poutine d'Afrique. Merci beaucoup ezalaki bongo ya bino kabu ya l'homme poussandi na lobeki na kitaki sur le terrain pour na koyamba bongo ndeko mobundeli Hervé Matata wa mi bakisi lisusu Poutine d'Afrique. Donc Fox na yambaki ye boyoki ba question ezalaki na ngai ba réponse ezalaki ya ye ne na yebisa bino uzana mituna ya kutuna omoni information pesa deti ndeko ya Hervé Matata lobi tokokita na bi tokokita ine na caméra océan du Congo juste côté mabeza ko sala ah to yoki ya sa deuxième personne le balikama ba lobi kulu na koto et sécurité za makas koto bocha ba transport bocha ba moyen na misana ko yebisa bi océan du Congo ezali chaîne o etambo baka partout place mabeza ali bango ba bomba kati tokota katina sous sol dernièrement ba uté ko mona tokita kitina fo bank ko zula bino Rwanda o bakangaki bocha ba moyen transport na bino za koyati wa place ba bengi ba lobi ke et sécurité za ba uti ko kata mutu ba uti ko boma mutu to zula bino to laksa bino ya bilili ezala ki bongo ya bino kabu ya l'homme puissant na bosanité na pesi mama Jolimbote papa Nestor ba mama missionnaire ba tunyoso ba fan nyoso boningaka mama c'est ba bonne guérison na mama océan bika koma makasi na bosana plein de ko na ngai mama océan vraiment maman que j'aime beaucoup, donc bonne guérison pour Nayo. Bika vraiment ton aposano, comment ils en aposano. Merci beaucoup et tout coup la prochaine et merci l'équipe technique qui a Océan du Congo. Tout le monde est ngana bino mikolo zali koya. Au revoir.